Oui. Amour de la patrie, face na danger, face na problème de développement. C'est ça l'Union sacrée. Tout sangana na leadership, il y a président Kabila. C'est ça l'Union sacrée. Tout sangana na leadership, il y a président Kabila. C'est ça l'Union sacrée. Tout sangana leadership. Il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundou a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzef, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans. La situation de l'Est et même dans certaines parties de la République silencieuse, eh bien, est préoccupante. C'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix en faveur de nos acteurs politiques. Na kundo to salaka na tango ya Mobutu, salaki na Kabila Losali, na Félix Tshisekedi. To ko benga en transhumance ou bien souci ka ya kosalela mboka. Sonia nini? Il y a qu'on changer. Et ça nini kasi to benga moni. Transhumance. Mobutu akufi. Alobi bon, moto alingi asali. Navandi nasali d'abord makambo ya
kosangisa bana Congo na cadre ya comité de bons offices na mbuta mutu nendaka et puis na sali opposition et puis natali ya bino intérêt ya mboka ekosenganga ke nazala na nani na président Kabila tovandi na ye ti tokomi basangani FCC cash bapanzani ngaza acteur politique nazotala mpe mbala moko mokonzi abeleli abi totika mboka ekenda boye te bana Congo tosangana nakanisi ezaka nga moko te à un moment donné okomona meme baparti o minene baensemble minene bazalaki soki oloba te baza kozela bia mpo soki olobi sikoyo elakisi kokoya te olingi bana mboka te donc naboyi moto te nalandi appel ya patrie. Tolandi appel mais tant oui subino vande ko renouveler loyauté na Joseph Kabila loyauté vous allez qui parce que vous allez na beaucoup bien parce que vous allez qui vraiment sur la loyauté ni kolobani makambo tonio kosala makambo za kosala ayeba transparence et accomplissement et devoir na sali devoir pe na miso bato bato so baya tango na moni te intérêt ya mboka esengi te nazala epai ya mokolo nalobi yango mpe pole napesi baraison na ngai nabi voila mpo na ngai tali boye ngai aza moto ya liboso oyo andimi appel ya président te bamosusu bayaki liboso peut-être bamosusu bakoya nsima moto na moto na ndenge na ye moto na moto na ça dépend. Est-ce que ça c'est parce que vous allez sous TPCA national alors que vous allez dans le cadre il y a FCC cash alors que bah remaniement ou bien nouvelle mise en place c'était que ça les manaba entreprises publiques local vous allez écarter il y a onze luka isika ya ko lia mwa kwanga amoni soko na kanisi malamu akamoza oloba eza lokola zo kufinga ngai parce que en politique à peut-être mais il faut la politique alandaka kwanga te moto nyonso alandaka bolingo te moto nyonso alandaka koina moto te moto na moto akolanda ndenge motema na ye tindi mpe ayebi mpona nini soki ezalaki obe mpona poste mpo nini ntango kaka FCC cash esili te nga na katisaki nalobi na ya navandi boeti nasilisi manda na ngai manda na ngai ezalaki 4 ans nasali ti 5 ans et 3 mois bosiko so manda esili nasala nini natingama te pour état de droit yango siko ozoluka manda mosusu mama oza koloba bongo lokola soki ezali soni te moto soki alingi mosala aluka mosala soki ayoki nzala ayoka nza te eloko oyo président Tshisekedi asengi biso atuni te bato ya nzala baya te atuni baye balingi ekolo baya na pasi na kokoso mais le tomote to bengana banguna le tomote to développer 145 territoires à Bobia tout le reste wana ezali moi matumoli moi songi songi donc ceux qui payent ngai na kolanda matumoli te na kolanga songi songi te soko lobi ke na yo moni ke na yoki nzala bongo na ke kuna nandima kaka soko yo moni ke nazali na epai bopona bolingo ekolo nandima kaka mais ngai nayebi ke nazali mpo bolingo ekolo. Est-ce qu'après Félix Tshisekedi soki président mosusu aye soki mpe abengi yo otika Félix Tshisekedi okende kotravaille na ye mpona bolingo ya mboka ndenge ozoloba oza capable ya kosala bongo sikoso nakufi ava toza kolandela chronologie ya parcours politique na yo ozobanda chronologie ya parcours politique na ngai kosuka te sikoso nakufi avant te tozoloba soki siko Félix Tshisekedi pardon toloba na makambo ya sikoyo soko bandiba si tokowela gâteau ya anniversaire na yo ekomi nano te alors que okomande même pete sikoyo tosala oye pa boye
eloko nini tindi na lobby siko bokosala nini na koloba siko mais soko ezobe yo oyaki kuna boye Kawa ekosala wana lokola moto moko azali so na kanda so na likunya soko na nite totala liboso sikawa ndeko André Alain Atundu, ambassadeur André Alain Atundu awa Olandi ndeko Félix Tshisekedi na kati ya Union Sacrée otangi charte ya Union Sacrée comprendre ezali nini na kati Olandi nini parce que lobi pour la situation sécuritaire oui mais na kati ya regroupement politique on a même si sikawa et c'est mieux na noter la plateforme électorale on comprend nini o bato la Union Sacrée ezali vision nini on comprend na kati pour aux ala convaincu ko na kati balobi ni amour de la patrie face na danger face na problème de développement c'est ça l'Union Sacrée to sangana na leadership ya président Kabila. Est-ce que l'on voit sikoyo soko olingi obunda balobi que no bunda na sous l'autorité quoi général Maël Maël est important mboka moto est important parce que zo bundela mboka. Est-ce que ça parce que FCC famille politique nayo ancienne et boycotter qui processus il y a enrôlement des électeurs ou bien aller ko boycotter Tsika oui biteni nakendaki bumba tango balobaki makambo wana ya refus ya soko FCC Montaboui soko secrétaire général peut perdre alobaki te na kombo na ye po ti lelo yo namona communiqué mon côté FCC balobi ke bato na biso bakenda te donc yo s'enrôlera na yo foto lobaka ngai nakende korole na tuni pe bato basanrole mpo na nini nga na uti bumba tolobaka bumba na uti bumba namoni babesoin nyonso toza nango na bumba nayebi role oyo député akojoue sikoyo nga nayebisa bato ya bumba te bomikomisa te mpo mbula mitano bumba ezala na député te mbula mitano moto moko akolobela problème ya bumba te wana eza nini olingi ekolo to olandi intérêt na yo moko donc yo malgré devant de la famille politique na yo s'enrôlaki na yo na s'enrôlaki na bumba na lobaki pe amour de la patrie face na danger face na problème de développement c'est ça l'Union Sacrée to sangana na leadership ya président Kabila c'est ça l'Union Sacrée to sangana na leadership ya président Kabila c'est ça l'Union Sacrée to sangana